Ok, matondo mingi na bandeko na biso ba spectateur o ba mesana kolanda biso na Tatangunza TV ezali biso bomo mesano Kayinda Mutombo Bwanyembo Lumande oyo na ye lisusu epai na bino mpona koyanola bino mituna na bino na ba keso oyo botindaki ba réponse boyebi esika ba réponse ezali kasi mpona lelo toza na mingi ya koloba penza te mpona likambo kaka ya ngonga me topesi bino matondo na ngonga oyo bino bopesi ya kolanda biso nde bongo toza kokende na koyamba oyo ya biso momo mesano Tatangunza ye azana mpona kolakisa biso nzela ndenge tokoki kosambela ndenge tokoki kosala nyonso. Tatangunza boni bino na kati na etumba ingeta kati na etumba kimi ezali toza kobunda elongo na ya biso bakoko na komba fumuki mbangu oyo tata mokili nzambe atindelaki biso alakisa biso nzela. Na kokende motika lisusu te toza na moko abakisami kati na biso toza na tata Kabanza aza vraiment mobundi monene ya biso nde bongo bozomona plateau ezokende kaka na kovimba na koya monene bomona toyambaki bandeko na biso ya nini ya Nemwanda Tsemi bayaki na biso ya bata BDK lelo toza na oyo ya mobundi monene lisusu aye na kati na plateau azalaka na biso mobo mesano kasi aza pe na mwa likamba koloba tata Kabanza boni yo ingeta toto mala matondo na banzi mwa toto lo ya émission bokoyoka epe ya koloba bongo tolingi to omi présenter muke uti wapi osalaka nini po ba téléspectateur to bakoka koyeba yo. matondo ngai tata Binanzo Kabanza na burundi na lisanga oyo pe banda uta Luanda na komi awa ata na komaki awa naza koluka tata de Nzunde aye kokotanga contact na papa Kimabel aza siko na Canada. Matondo a partir ya papa Kimabel na Canada nde aye kotalisa ngai Tatangunza yo ntango akei atinga na maboko Tatangunza. Matondo na banzi ba téléspectateur bolandi tata Kabanza se présenter boyebi déjà bon mpona mokolo ya lelo tozolobela mingi ndenge nini ya losambo na banzi mingi baza kotala balobi me balobaka kaka me toyebi te nini tokoki kosala nini tokoki koloba tokolobela nani losambo yango ntina yango nini nde bongo tokosenga na Tatangunza akoka moke koexplike biso losambo. Tatangunza toyebi télévision ezali ngonga kasi eloko ya liboso ba téléspectateur basengi balingi bayeba lolenge nini po mokili ezoningana tomonaka ndenge nini balakisa bato ya kosambela Vierge Marie ndenge nini ya kosambela tata ya biso ezali oyo likolo ebongo biso bayindo losambo ya biso tokoki kosambela ndenge nini po mokili eningani bakoka komibatela mpe bango na kola soso abombaka bana nde na se ya mapapu nde bongo maloba mboka bino. Matondo muta Kayinda Mutombo Bwanyembo Lumande ingeta tulobaka losambo ebatu na batu baza na ndenge baza kodefinir losambo mpona bango mpona biso bayindo losambo bakoko basalaki yango emaneleko oyo tobosani losambo nde toza kozongela mai ezalaki na bokoko ba biso pamba te yango nde esanisaki biso na mokili ya molimo na mokili ya bakoko ba biso. Losambo bayebanso bayebi ezali bongo lisolo ya mokeli na bikelamu na ye eza bongo lisolo losambo ezali bongo kobelela ozobelela lisungi na baye oyo baza na makoki ya kosunga bino nde na bongo na kozala na biso kati ya mokili makambo ezali lolenge na lolenge nde moto esengeli bongo asala losambo moto yambo ya kosala losambo lokola ye aza bongo na mokili oyo ya kokoso ya viongolo tozali
na bosoto ezingeli biso eyambo moto akokende komipetola to kosukola nanu physique elembo wana nanu acte wana asine mfo moto asala asukoli nzoto na ye bo elongo bani nde akozwa lolenge oyo biso tolobaka kofuna nkata vedi kofanda na lolenge ya makolo otie croise likolo ya mobali likolo ya bomama na se donc ofuni nkata ofandi croise ofandi taya na se moni donc tozwaka position à genoux te mais à l'air te kokanga mpe misu te. Par contre biso tofandaka na se ofai na se ozingi makolo ofuni nkata ko ozingi mpena makolo bandi bososola position na ingeta ofandi mpe na se ofuni nkata e misu bakangaka te pamba te ozosenga ozobelela esengeli omona baye ozobelela mpe sika yo ozosengela eloko soki okangi misu eza koinfluence yo ntina mokili ya molimo moni la il faut fungola miso tala et puis okoki mpe teke kufukama mpo moto apiniri yo aza te epole tokendaka na babitelo ya bapaya soki osali mbeba na école professeur akofandisa akomettre oyo à genoux mais à l'air donc position wana occident atikeli bayindo nyonso baza na bareligion étrangère basambela kaka genoux ya piniri bango jusqu'à nos jours azopiniri bango donc désormais tosambelaka so bongo te efanda na se zinga makolo yango uzokota na mokili ya molimo ozosengela lisungi eza kaka pembeni na yo veli 0 mètre na yo soki ose concentre okoti na mokili ya molimo yango wana mokili olala kozwaka ndoto yango wana okanisaka yango ka mokili ya molimo eza peni na biso moni sikopozwa accès wana na mokili ya molimo ozokende il faut se concentrer oyeba nini oyo olingi osenga olingi oloba nini nde acte ya liboso tobetaka maboko tobaka benga yango makonzwa donc tobetaka maboko mbala misato donc osengi permission na mokili oyo ozokende kokota mokili ya molimo tozwa yango te lolenge ya kozulela ndenge lolenge occident te eza nango kaka mokili ya bandoto monde de rêve monde de pensée mokili wana yokanisaka yango wana nde ezali osoki olali ozolota yo yango wana nde ezalaka na biso donc totambolaka nango moni donc l'air yo ofandi na se obeti makonzo mbala misato osengi déjà autorisation na mokili ya molimo nde yambo tosengaka to tosambelaka na bankota ya bakoko babiso etokoki koloba te na balangue étrangère te fo senga tobanda losambo tobanda koloba nani na balangue na biso lingala swahili chiluba bambara sango na balangue nyonso maneke na nyonso oyo ezaka balangue bakoka bayindo balobaki eza valable na mokili ya molimo na biso Yoruba Hausa ingeta bakota nyonso wana Afrique de l'Est nyonso komati eza ya biso kepe na ngamba Angola loba na chokwe olobi na minokosuni na Angola to bandoloba na baminoko nyonso oloba na Kikongo olobi balangue nyonso olobela ezaka kimbundu ombundu nyonso koloba eza kaka eminoko ya bayindo ingeta nde bongo yambo ntango obeti maboko ozongisi maboko na bino okobanda kopresente parce que obeti porte ofungoli ekuke ya bayi oyo balingi siko bayoka bosengano to bayi oyo olingi osenga lisungi nani wana esengi siko oyo ose présente oyo ozali donc nakolanda yo tata Ngunza Bolimbisi donc tant que tozobeta maboko boye eza lokola moto azobeta kokoko bafongola porte matoni nasiri basi téléspectateur baza kolanda na bokebi nyonso ingeta nde bongo kobanda kopesa nanu kombo yo nani bandi koloba engai tata Lwankulwa Tinikeni ngakisa opesi kombo na bino ingeta epi opesi kombo ya botata na bino ingeta pe ya bomama na bino ingeta ena ba luvila donc ba clan na bango ingeta moni parce que oza kaka te pozala obimi quelque part il faut lignage na yo wana libota na yo musisa na yo et bango nde baya yambo bakoyamba losambo bango nde bazali ya yambo ya kopesa lisungi oyo ozosenga moni donc
obandi kotalisa kombo na yo ya mboka, kombo na yo ya kiboyindo oyo ozali, pe kombo ya tata ya kiboyindo oyo azali, pe bongo ya mama, pe opesi bamboka ya bamama na batata na yo oyo bango babotameli, pamba te yo bimi kati na bango, bango mpe babimi kati ya baboti na bango, badi obeleli to olobi baluvila ya baboti na yo. misisa esika bilei eutaka ingeta yango wana. Ntango silisi kosala se présenter bongo, alors sikoyo bayebi ke wana za ya biso baprete susu oreille makasi, ingeta wana mwana beto dan wana pena ya biso ate wana pena botati lolo seke aza pena ya biso baomoyoka yo sikoyo. Sikoyo leo yozosenga soki okozala na makoki oza na chance koyeba bakombo ya baboti na yo ata 3 génération ekozala malamu. Papa boti papa no ya boti papa no aboti ata misapi ekozala ya malamu. Baye osi bazonga bidi ozobenga bango na bakombo na bango ya mboka penza. Epe neteni ya bomama lolenge se moko moni lolenge se moko ewana yo oza misu ya kofungwama, ozosenga lisungi, oza na position ya kofanda, ozengi makolo, obeti mabomba ya misatu, oza na position na yo ya malonga, e obandi nde tobaki ko se présenter kombo na yo, opesi bon kombo ya papa na ya mama, pe balufila na bango, bakombo ya baklan na bango. Olimbi se muke na tozokoba, mais tango ozoloba bongo na biyamba ya bapaya mingi balobaki tokoki kobelela kombo ya bakoko wana te, po mate kobelela koko wana tango so ezalaki ndoki wana koya kolata yo milimo mabe koyela yo, sikoyo yo ozotinda biso tobanda so kobelela bakombo namoni te ke tukoti susu na pasi nayebi te olobi nini mpona wana. Matondo oza na preuve te ke koko nazalaki ndoki poza komaîtriser nanu sorcellerie wana ndoki te balobaka bongo soki balobaka bongo ese oyo balobaka yango nde nzambe moto alobi to bato balobi kaka baza minoko aloba eza bongo te. Yo landa otatango nza azolakisa yango nde bonzambe matondo na bandi batelespectateur bazokomprendre nini tozoloba ngeta pamba tele obokwamaki mama wana amesaki yo libela abombaki zemino ntina badifficulté nyonso moto akolaka nango mama supportaki yo siko koko oyo abombela yo mama e oyo abombaki koko no wana lisusu e ozomona devoir makasi oyo baza nango sipla moral nanu ya kosunga nanu yo pamba te le kaka yo obande kolela mama no akozwa pongi te mwana azolela ebongo le oza na difficulté est ce que bayo wana bakozwa pongi yango wana to wana ndingisa ya kobelela bango mais na nouvelle ère oyo tozali eloko tozobelela bango na kombo ya Fumuki Mbangu Mosetusi bakoko po yenda kende kofuta prix ya 30 ya passe nyonso ayokaki mpona kolibere ba acte ya bakoko basalaki bakoko bayike toloba après baptême ya roi Nzingaku le 3 mai 1490 bakoko wana nyonso ya nsima bayaki bayiki ya bakoko bazongi na kombo na baptême par le nom komba bapaya e bazongi bafai christianiser bakoko wana nde siko Fumuki Mbangu ndakende kofuta prix ya libération ya bakoko wana nde oyo tokosenga tozosenga nyonso wana na kombo ya Fumuki Mbangu ndeti pasi eza na mokili maladi eza na mokili ingeka yo fobelela bakoko wana ntina 3 génération na bango soki oyebi komba bakoko wana boya na lisungi nanga bobatela mabota oyo bino botiki tala bakombo na bino ekobunga soki bino bobateli te na kombo ya Fumuki Mbangu na mopuse ya mwana losambo matondi. Tata Ngunza motuna mosusu ezali kasi mpona nini te tokobelela ata kombo ya koloba peut-être Yesu to Maria to nani mpona nini kaka bokoko mpona nini kaka bokoko eloko mosusu parce que kuna na nde ozobeta penza mbela eloko nini penza oyo bato bakozala na bokoko parce que tozomona na biyamba oyo ya bamu Yesu bazoloba mingi tozokolongola molimo ya kutime tozolongola molimo ya bakoko mpona nini ozozongisa susu ni bato na biyamba oyo bato bango baza kobengana balobi bilo yo ozozi koinsiste kaka na bokoko omoni te ke okomi kobangisa lisusu bato
bazonga esika oyo babenganaki bango batindi bango bikauka batindi bango soki wapi yo ozoloba susu babelela bato wana moni teke mwa bobangi moke kozalana nayebi te mpo na nini oza koinsiste kaka bokoko motu na epa na bino matondo kasi oyo baye kofaire christianiser bakumbeli yo nde bokoko na bango bokoko nde ebandeli nde mokokoli eyo soki ozali mpo bokoko wana ezalaki yango yo ozali soki yo oboyi bokoko oza komiboya oza kose faire effacer yo moko sans pour autant oyeba yango moto moyindo aza na valeur te devant les faces du monde devant d'autres races moto moyindo aza na utilité ta na importance te po azo bafouer bokoko na ye aza kose faire effacer du jour au jour parce que olingi ozala moto mosusu reke ozala yo emabe ezala mpe soki balobi yo ozala yo mpo na kozala yo tata mokeli nzambe alingaki ezala yo ngeta sikoyo lifuti nini na baoyo bazobelela bokoko wana po bango ntango kimu yesu bazoloba soki bobeleli yesu bokokende na paradis soki bobeleli yesu bomoi ya seko soki bobeleli yesu ye nde azali nzela soki bobeleli yesu mpe bongo na bongo tokotya bakomantere ebingi te kasi lifuti nini oyo bato ntango bakobelela bokoko to bakosambela banzambe ya bakoko loko nini esengeli na bango bazela matondo na motuna eza na utilité makasi ya kobelela bokoko na bino ya kozonga na bokoko na bino ya kobela milimo oyo bakoko babino babelaki nzambe bakoko babelaki mungu baba nzakomba akongo moni biso tozobelela bakoko babiso pamba te bango mpe babelelaki bango babelelaki nde bongo mokili ya bakoko ezalaki mokili ya complémentarité mokili ya malamu alors avantage ezali makasi ezali nini longola mababe ntango tozobela milima bakoko tozotonga boyoka na monde spirituel na biso pemba kalunga pamba te milimo wana oyo etongaki afrique oyo epambolaki afrique eya lisusu kopambola mitu ya bana na bango po tokoma capable ya kotransforme baminere oyo bapesi biso eya na mutu moko te azolanda biso osambelaka osengaka okende lola kolia ya lola ovivre ya lola osengaka tout ce qui est physique soki bongo te mpo kende lola fo okufa donc ndima okufa na yo mpo kende lola omoni bato me bazoboya coronavirus mpo ezoboma mais soki eza moyen bokendaka lola bakondima bakufa nango akende lola mais bazosenga ce qui est physique bonne santé eza physique na mosuni azala malamu esiko malamu ekozala wapi soki yo ozobelela bonzambe oyo ye kodétruire na afrique donc eza na avantage makasi na biso kobelela milimo ya bakoko yango tobaki lelo tolakisi losambo me tokati yango quelque part alors l'air yo okobelela na bakomba bakoko na yo ozosenga lisumbi oza nango e tozosenga na bango pamba te tata bampumutulendo nza komba akongo mungu baba mawenja nangina apesaki bakoko wana bokasi mpe nguya lipamboli babota na bamitipe bakufaka te nde bapie bango mayele ya kobatela bana ya bana bango ti biso toye kobima donc tozosenga directement epai ya nzambe na nzela bakoko babiso e tozosenga yango na komba fumuki mbangu mofuti nyongo ya bakoko mosekusi bakoko molakisi nzela ya bakoko libérateur de la race noire fumuki mbangu art central na nouvelle ère moni donc etoa na ndingisa ya makasi ya kotonga lisusu boyokani ya malonga na milimo bakoko na biso pamba te milimo wana ya bakoko ebango nde baa na kanda mpo babateli biso bapamboli biso mais biso topesi bango mokongo tokomi kobelela badie d'abraham d'isaac de jacob oyo kutu ayaki bapiaki biso na Égypte antique Moïse kutu oyo abomaki ndeko na biso africain égyptien apundie na zelu et yawe nzambe na bango zaki acte ya bravo andimi Moïse na acte ya salaki nde ndimi sisi ye kingeta oya kokamba libota na ngai ya bana hébreu malamu et soki sikoyo yo africain olandaki Moïse na désert est-ce que bakotiko la vie sauf bakoboma yo pamba te de son vivant na Moïse ye mona na bomaki na mutu
parce que bango bazobima bango bazokende moni donc omona ignorance nde eyingeli kati na bayindo ntango na ntango moyindo nyonso azosala ezokende liboso te pamba te aza na botutu aza na libabe mpo milimo oyo ebatelaki afrike ebateli mabele afrike atako batekaki bakangaki basalaki nyonso basisaki biso te epo yo lelo obotama mpo mama ndimaki obota yo epo mama bota fo mama na ye pazala fo koko no wana zala siko ndeni koko wana yo otraite ndoki po abimi suki ya pembe po azaki na libandi po na nini te lelo yo mabe ozosala soki lobi komo pikola okanga nani ndoki non mama wana nde toti koloba alingaki kutu te olela koko no kutu akolinga te koko ne alala nzala siko koko wana atiki corps physique mais réflexion ne molimo ni eza vivant ekoko nazoka pasi epai aza ye pa na pasi mais lera koya kopesa ndoto obengani ye je chasse esprit de mort obengi molimo akufa. Est-ce que les morts sont morts? Les morts ne sont pas morts. C'est le corps physique oyo ekufa oyo esalaka fait des ongles racisme na mabele mais molimo ezoki na mokili molimo na mopepe eza wana na bino ezotala mais botie epekiselo bino na bango ebokozala bato atina ndenge na mokili otikali lokola nzete sa racine racine bakati suka nzete suka wapi mpepe kaka moki akosalani akokoya ingeta donc nakolanda wana bokedi avantage ezali soki lelo tobeleli milimo ya bokoko nde bongo esika mayele ezali esika mayele koya mapamboli mpe makasi ya biso bayindo nde bongo batelespectateur baza kolanda natiki moke maloba mboka papa Kabanza soki mwa mutune koki kozala mpona tata Ngunza aza wana mpona koyanola koza moko kati na biso matondo tata na banzi motuna mi ezalaki ya oyebi na sepeli na mituna nyonso tuni wana dongo ezalaki mpe kati na ngai ya mwana mpe nazwi eyano me na kozongisa oyo ezalaki kati na ngai mpo diasi nazwi eyano na nzela mituna na nyonso tu oyo nazalaki nango yango wana ngai makambo oyo nyonso awuti koloba naza komona yango epai ya baboti nazalaki mwana moke to babiso nyonso yaki bana mike me tozomona baboti biloko bazosalela eza kokamwisa biso oza bato tobotama na mission me nazomona mama to papa bazolia bamikolo akolia alongoli biloko avant lia atiana pembeni soki anyamela mai fo asopa na se mouvement nyonso azosala wana il faut alongola yango apart tomonaka nyonso wana naye komona lisusu oyo tozako mama aza kolinga te to papa moto akomba à partir ya 18h soki ebeti kombo ekokomba te soki akomboli ndako peut-être mpona kopimisa mabele banini kopimisa yango libanda te abano etikalaka na kati ya ndako ngai napozaka question ngabe mama mais mpona nini kobimisa mabele après 18h te kokomba lopango te nini te abi wana tosalelaka bokoko ndenge batika biso na yango tokolana mais na catholique dit pardon na protestant na mission tosambelaka makambo tomonaka yango te bayebisa biso yango te abi bango bakoloba yango te mais ezali bokoko na biso tosalelaka ndenge wana bino mpe il faut bosalelaka yango mais tosalelaka yango te tonomona yango kaka neti kaka baaventure bakenda mpe tozwa suiti te teke baexplike biso eza boyeboye yango oyo ezokamwisa ngai ntango navandi naye kovanda na ndako namoni émission moko bo na télévision papa moko azoteya me makambo azokoteya nanomona yango mingimingi epai ya baboti ya bamikolo me ndenge nini makambo yango oyo azoteya onalingaki nalandela yango na bokebi mpe na mozindo nyonso ekufelaka na motema mokomoso kotelema na victoire nakendeki epai ya moninga moko azwaka biloko fani azwa mbongo namoni mwana moko na banzete ya bokoko banini azokoteka yango
mais azote yanga bi oh nayebi si moninga mateya nyonso oyo azote nayoka tata mongo azoteya bi ye mo atuni osepeli nango soki osepeli nango utu akosepela minga bwana ya ntina ndako mais apesaka adresse etikalaka ndenge wana nakokende Lwanda moninga mongo tozali koteka na ye namoni azoteya kaka bamakambo wana kaka naye kotuna ye ameninga tie papa na ye na Petre Angole papa na ateya aexplika ngai ayebisaki ngai nazalaki na katolike mais alongwa fo tolandela bopoko na biso tobungaka bana bobungi fo bozonga tina esiko tobungelaki siko tozwa nzela na biso ya lobiko ya solo oyo bapoko na biso basambelaka aexplika ngai ebele basalaka mpe batémoignage atunanga question moko ntango akala hôpital ezalaka te biso aza kotraite kaka na bonkoko ezosimba aye koyebisanga lisusu kala toliaka malamu biloko nyonso toliaka ezalaka ya fresh toyebaka o mungwa o nini te tokobika ndenge nini ntango abandi koteya makambo na raisonnement ebandi kozongela ngai ko mosusu ne kokende nazalaka na Chine nauti na douche kosukola namoni telefone atiaki na salon ezosone nabimi mbango mpo nazwa telefone kani nde nazalaki na tieti ya savon nakwiya loboko oyo soki ozokomona na oyo ya différent loboko oyo pa awa nakwiyaka na glisse mpenza boye loboko esala mpenza ebimi boye vimbi babengi grand frère oyo ya ngai ono bamemanga na hôpital chinois azalaki wana ki chauffeur na yabike non hôpital bokende mpona nini amemanga epai ya tata moko boye tata wana abimisa mwa bambanzi moko boye asali neti potopoto babiloko moko boye atie ngai azwi sache atie bambanzi wana ntango atie ngai nayebisi yo moto oyo nayokaki malamu nabimisa loboko na mai oyo ezotoka ke moto oyo nayokaki wana navandi 2 jours 3 jours alongoli ngai yango abi bouge nayoka eloko te nayekomona utilité ya bopoko ndenge etali naye kokanisa biloko nyonso tu oyo mama aza kosala azolinga te tokende komela lere wana banopesa so bakisi ya mitiopi oyo ya toli mitiopi na baklasse bon bapirge bapesa biso bakisi wana mama aza kolinga biloko wana tomona ye tout samedi fo atokisa nzungu ya banzete moko boye akozwa pompe aza kosala me talakala mboka mondele oyo kalebase donc fo mwana nyonso tout le samedi il faut atongolo yango mais soki atongoli yo ozomona basalite nyonso ezobima vo même soki soki atongoli obimisi biloko nyonso apres okomona mpe na bamitiopi wana ebandi kopima donc ndeko nanga place wana koyeba makambo tata ona yebisaki ngai keno ya solo tobunga nzela nyonso balobaka bokoko ezali kisi boye bakosa nga mpe nakondima keno bakosa na sensi na ndimaki bakosa na ye mpe awa na mboka mondele mpenza boye na miso oyo nga nazomona mondele asalelaka bokoko na ye cimetière bapelisa biso kokata matiti te kokota na cimetière te kosala boye te mais nasi boza conscient komona ngo nyonso elekaka na ndenge bakendaka basimetiere kotala bakoko na bango banini banieta place ebande kotravailla ngai nde yango wana nde lelo naye komonana na kati ya ufuvango mpo nyonso ebande kosala makala oyo naza komona na bomwana yango oyo naye komona vombo yango nde motunano oyo otunaki tata ngunza wana alimboli yango déjà donc a expliqué okoko nyonso ndenge ezali malamu toyeba kobelela bakoko na biso tobelelaka wana bakoko na biso te bakosalela biso eloko moko te soki toyeba oyo ya biso mpo ntango owangani moboti na yo omiwangani ntango owangani place moboti na uta place auta owangani imagine toake no ndeti nga nazali awa nayebi nkombo ya mama nayebi nkombo ya koko oyo abota mama na oyo abota papa na ye nayebi nkombo ya koko oyo abota papa na ngai te
nayebi bango te na mwasi na mobali nayebaka bango te ozo na place tobungi ingeta naye kozwa lisusu tribu ndenge ezalaka ono bouta na tribu bouta nzoka ni très nécessaire makambo ngo soki très nécessaire te abatunaka yango omona mikanda mindeli fo batuna yo ingeta nde bandeko yango nasengi il est très nécessaire tozongela makambo na biso soki tozongeli makambo na biso en tout cas namoni Afrique wana tokobonga parce que bamwe bayaki na oyo bango baya kotika kuna me bakutaki deja ezali mais biso siko na ndenge ya kolanda bilanda ndi amana ebebela biso lelo tozokomona yango matondo tataka banza namoni ansi ya mwana vraiment olobi mingi motuna oyo ngai na kobakisa kaka mukepa tata ngunza papa kabanza lobeli biso pona makambo ya bokoko azomona mama na azolongola atsangisi koto ya che mwa ya sopi kasi bino atake bangunza elembo wana koki kozala nini mpo omeka koexplike na batelespectateur ntango mama azolongola mwa ndambo ya mbisi mwa ya sopi mwa babiloko wana elembo wana bino atake bangunza na kati ya lisanga vuvamo ezolakisa mpenza nini ingeta biso na kati ya religion africaine fotuka foniki mbango ezali biloko oyo ya sika te ezalaki ezaleli na biso ya kozala wuta bakoko babiso eyambo ya bino kolia na ndako esengeli bolongola na botosi nyonso baye ya bino bankulu ko bakoko eza acte elembo ya reconnaissance nano kino bango nde source lipamboli bango nde bapesi biso pamba te yambo yo olamba me biloko wana moto alakisaki yo koko ingeta ekoko wana na koko alakisaki yo donc tozomemia bango na nyonso oyo bakaseni batikela biso etozwa acte ya biloko tokotila bango meme olingo omela eloko meme masanga mbila ezomela mpo yo yeba yango nani olakiswango fosaka acte ya reconnaissance epa na ye e na 18 tozotika ngonga ya pole mpona okenya ngonga ya molili transaction wana etokoki susu te parce que milimo mobimba ya bakoko ezoya ebatela sikoyo efanda na biso bana bango ebatela biso eso osali acte ya kokombola wana eza acte ya kobengana obengani bango te bakolinga te obengana bapo kotikala sans protection aza tili batelespectateur boza kolanda mituna mpe biyano ya tata ngunza matondo tata ngunza na banzi tolie mwa ngonga mingi vraiment mwa liloba mpo batelespectateur bayoka yo avant tokanga émission na biso matondo mingi na nyonso moto akoki kosala yebaki suksi ya lipamboli eza libota twana bafamille physique na bafamille spirituelle e luka makasi sala makasi boyokani ezala kati na mabota po soki boyokani ezali ekopermettre baye ya molimo ebaya kotikela biso lipamboli mpo bayebi ke tokokabola yango malamu soki tata na kati na libota akoponaka mwana moko ayingela e na mabota pe lokola bakoponaka mutu moko akotelema po ye apesa équilibre na bandeko mosusu soki boyokani eza te bakopesa nani bazobomba nano mapamboli na bango mpona ignorance na biso kozanga koyokana na biso kozanga koyeba na biso nde esaleki eza kotarde lipamboli ya bayindo toyeba malamu ete bato na bato bazali na alignage na bango bana aligné na bango baza na racine na bango e tolobaka ngo mingi nzete moko te kobota mbuma na dépendance ya misisa nzete mosusu e misisa na misisa aza na nzete na ye esengeli ye azwa bilei tia matisa ti mbuma ebota e tosala makasi afrique lelo soki tokimba mboka oyo akozi ya pauvreté yango wana toye korefugie na bamboka oyo ile mpe toye mona oyo tobande kokanisa yango te eza nango awa donc tokoki te totika bana biso na kibowumbu na bowumbu d'abord indépendance spirituelle tose libérer mentalement nano bimisa réalité nyonso oyo loposo pembe ateya biso ke un jour mokili ekokufa etoke na lola moto moko akoya kozwa bato te wana eza bafutilité yango pusana pembeni ya religion africaine vutuka fumuki mbango wapi ototangisa siku la loi de la création po oyeba mokili esalama ndenge nini tata mokili nani nzambe nde nani e bakoko no lulenge kani e babengaka bango lulenge kani bapusanaka pene
soki koko ayepa na yo ayeka po alipamboli pamba te ye alingaki ani kozala malamu na bino physique nani mama alukai na bolamu na bino physique koko alukai bolamu ya mama ya papa na bino physique ebongola ekoko wana siko atiki nzoto akomi molimo tante ndenge nini siko akoya kolukela bino so mabe esoki bino moko te bo eya na rasi moko tafinga bakoko ni chaque jour soki la rasi moko te yango wana nde ntango na ntango topesa bakoko wana kanda bakopambola biso lenge kani ifo tokende na kosepelisa bango eme bazamba kaka komona kaza bazamba mosusu eza kozika pamba kaka australie baziki me zamba ya afrique banda toyebi afrique ezikaka te ezalaka kaka siko yebaki ezamba ezika yebi ke na kisi oyo bazwi lelo coronavirus eza plante ekofanda wapi na zamba te papa plante efanda siko soki zamba eziki yebi ke bavale nyonso eziki na bakisi na bino eziki na banya bazvedi botika so bato te bozikisi nyonso ya bino kibomoto na bino eziki otala ndenge bakoko bazobatela biso mokolo na mokolo toa na pasi mais eza pena pasi te pamba te bapesi biso solution la voie et moyen ya kozongela nzela lobiko na biso nzela kaka eza moko ya koyeba message ya fomoki mbango ya 1921 oyo ayaki nango yebaki basambelaka bonzambe mosusu te soki euti libande ye ekomeli yo bosatana ela yebaki milimo na milimo yani sika o tata mokeli atela bato atela yango ebiso mbayinde tokobela milimo mosusu te apart milimo bakoko babiso tokobenga bona nzela ya fomoki mbangu na komba nzambe bakoko basambelaki na badialete nyonso tata mokeli être suprême na biso ayebisaki altalisaki amonisaki kombo oyo tokobelela ye ndenge totalisi na baprovince nyonso na batribu nyonso baki na kombo babelaki ya être suprême nde ars central na biso fomoki mbangu ye aza inchangeable ye azopermettre biso kolongwa na ngambo mpo okende na ngambo ya lipamboli na biso ye azopermettre biso ya kolongwa na ignorance ya okon bongo bato na mayele bato ya bwanya kolongwa na pauvreté koya na bosomi nde fomoki mbangu na abondance na prospérité ye te fomoki mbangu ngeta pamba te ye andimaki prix à payer na pasi et puis vieux prisonnier du monde 30 ans na boloko mingi ya koloba ezali kasi ngongo ezala biso kaka mokuse yambo mpenza ya nyonso yeba ete oza moyindo afrique ya na besoin na yo et afrique eza na besoin ya baconscient nde bazala ebele mpo tobongisa mabele bakoko matondo na banzibola ndi biso vraiment bokontinue kokomela biso bokontinue kobenga biso bokontinue su kosabone bozala ebele tala ndenge plateau ezokende na kotonda malembe nde bongo toza kosenga matondo na oyo ya biso cameraman tata mesa oyo bilili nyonso boza kolanda oyo eza kati na lisungi na ye tozosenga vraiment matondo na mosala kitoko azokoko kosalela biso mikolo oyo omoni na baconseil na basuggestion na bino tozokende malembe na koameliore émission na biso nde bongo tosengeli bino matondo vraiment kimia ya fomoki mbangu ekokozala na bino tokokomonana na mikolo eza koya matondo